Nazongeli bino lisusu comme d'habitude, lelo dimanche 9 novembre 2014 pour nous représenter bino journal rétro en lingala facile, journal rétro et pas wapi tout ça la cabino sélection ya élément oyo et dominaki la semaine. Mbote na Kinshasa, mbote na RDC, mbote na Afrique, mbote na monde entier. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Fulu Moko et Salemi na mama yemo mingi penza na avenue du commerce Boeing 737 ya lac et outil checking avancé na France. Sélection ya lundi yangoana. Nani ya lingi aboba maladi ya hôpital général de Kinshasa bande kobino moko botala ezali ko salema awa na sima mama yemo oyo ekoma hôpital général bande ko ngai Tiala mufukutu ya fulu o evandi awa pardon pasi pe mama bolukela yango kombo pasi na motema ezalike bino moko bomona bien mituka oyo yote de ville ekendaka ko kongola ba fulu ya batu bipai na bipai tiala esika ba yeko boka yango kaka na hôpital général ba maladi bazali ba suka wapi solo ya solo awa soko zali koleka eza idéologie ya kanga zolo pontu di yaliwa ba bazana katukutu kolobate po e créande bangungi awa soki boye maladi na bino pardon bo mele moustique parce que tala kaka ndenge biso sika tozoteka ça a été communing en plus de ça toza pembeni ya hôpital général bakoki kolukela biso solution na biloko oyo bambeka nani koboka matiti kote mosusu place bato boye mpenza eza mpenza normal te po bozoni eza tout d'abord eza kopesa bato maladi la place babokaka matiti boye batiaka biso kutaka bangambu kuna totekaka na biso ole batiaka salito. En fait, par rapport à la c'est quand même un endroit où la maman et Misa Awa, Zo et Zakuna, ça se fait par rapport à Baïmondis alors que les mamans et par exemple, hôpital et tout ça. C'est pas un endroit où on voit donc les lots, c'est quand même à quitter. Mais comme ça, et ça les marathés. Sinon, au monde des hôtel de ville et bois qui s'habitent. Ah, pas comme loin de la capitale, parce que Bazate. Ah, donc tout ça, les gens viennent se faire soigner, Batarobé là et tout ça. C'est parce que les gens la foule, c'est pas normal. Dans la foule, dans le centre-ville, voire même Batrozote par Pemeli. Or, vraiment, dans le centre-ville, vraiment, inondation, il y a une propreté, Batrozote. Basoloana vraiment ba malade tout ça. Or dans qui a peine ayé oya kolongola ba salité oyo mais ekufi nango donc on déplore toujours les là vraiment biloko ba boza bien dans centre. Mwana mama awa toko senga kaka na ba konti ya vila Kinshasa pena patron ya municipalité ya Gombe baluka ko multiplier mayele pona kolongola fulu o ezali awa po ezali ko risque que mutu akota ki hôpital na maladi mususu abimi pena maladi mususu boete nani ongo alobaki ke avion ya ba ligne aérienne congolaise de lac na Mokuse ekoki lisusu ko pumbwa likolo te banoko pona bino ntango malamu ezali ke avion Amani Boeing 737 ya lac Oibozozwa Awa et qui est à l'aéroport international Yanjili dimanche 2 novembre 2014 avec un partenaire d'idéologie pour et où tagi checking avancé na français na kati ya ville ya Perpignan parce que soki avion ezali mvula moko 5 etambula esenga akaka ke basala ngo checking pour avion ezaka lokola motuka te. Le lombo na biso et comment un problème moko sérieux na oyetali masolo ya transport aérien en plein 21e siècle boye bokomona na ba province ya RDC bato bazo wela avion ndenge kaka bawela ka komata na batraci bis mawatro nyonso wana ezali preuve à l'appui que besoin ezali makasi na domaine ya transport aérien kutu na cadre ya histoire basanzaka yango te banoko nanga boye bake banda société lac et salema avion nango ata mokote etikala kosala crash parce que ba vandi sa expertise pe expérience na ndenge ya deux fois te encore que premier pilote na ba Afrique oyo akumbaka DC10 azalaki congolais ya ba RDC pe ya lac
banoko ndenge bozomona avion amani oyo boye elongwaki France, Tunisie, Cameroun, Pékin avec comme pilote commandant Jean-Pierre et à l'épée Arthur Mukendi. Routing Perpignan, France, Merba, Tunisie, Gerba Garoua, Cameroun avec impact na idéologie. Qui dit mieux? Moni eloko kindaki esalimbo ya mibale na libanda ezongi tomemi yango euti na misala na poto musala esalemi eza musala kitoko soki bakonzi ya kompani na bakonzi ya mboka bakoutilize yango bakosala mpe mbongo oyo ekoki lak ezali kompani na bango banda ebanda ekoma moto te lelo eye bareprendre conscience bavoyage ndenge bazalaki kovoyage onomona avio ye awa bamwa mike ya mpasi oyo tozwaka tosakrifiaki yango mpona bakobongisa avion oyo lelo ezongela biso esalela biso mosala na sécurité na sûreté nyonso yango tokosenga kotonda botondi na nyonso ya lak na eloko oyo basali ndeko ya Congo soki avion amani ya lak euti na bafrance pe ekomi kini c'est le paradis ba RDC sans likukuma et la kisi penza ke soki lac oyo ezongeli transport aérien nango na mapata et ko ça les locaux la population congolaise au mona loin Pon Sakombi kalamingi te ezo bukana bondi melangai météo artiste comédien Eric Tucci artiste musicien na Ambassi mwana samba ancien drummer ya Bela Bela Bazako Bela bato ya mitema malamu heure yango yo sélection ya mardi yango wana koke mwa po ya Sakombi oyo kaboli 3 quartiers mobimba quartier ma campagne soki outi côté ya magasin soki oleki po na ngambu ya cimetière quartier Congo pe na ngambu mususu quartier Jamaïque kasi population ya koto bazali komitu na soki bakonzi batalaka bango po modèle po o ndenge komeli pardon fo kolukela yango kombo botala bino moko ba garde fou c'est liami na ndenge ko sakana te awa mwendere olele bele bongo na ngamu mususu garde fou c'est longwa nango pona kolakisa ke pont oyo bakipaka ngo kutu te kita na se ya pont omona makambo na yo se koma boucher botala bino moko na ba béton ndenge komi déjà na niveau likolo c'est-à-dire pont oyo esenga babuka yango pe basala mususu bongo soki o continue nzela o ya haute tension na rembila botala bino moko mituka ndenge zali kotamona na difficulté ko sakana te c'est-à-dire libulu moko esalama awa na mvula o ebetaki depuis semaine passée mai wana ezaka kati sikoyo mituka eza koleka na difficulté bongo bato ya makolo okotia lokolo wapi yango population bazali kosenga na bakonzi batikala kaka na nzela o moko ezali ko permettre population ya Kaluka na Jamaïque pe cimetière oyo ti lelo bakundaka kaka batu kasi mituka ekoleka na nzela nini banzela oyo ebebi ezonyokola biso makasi mpona kozwa bato okomisa yango na cimetière ya kitambo eza pena pasi sombula ebetisa bapasi konta ndenge ekoli ebukani nyonso oyo eza bariske pena mpona vi ya bato donc l'état asala pena effort gouvernement central abokisa nzela na ye donc mai oyo libulu ozomona oyo ebandi lelo te ça fait déjà bane bakonjoko ya mutu bamona yango te bon oyo kuteza ko etika na mikolo mingi te bambula mibale kaka so ebeti so transport eza susu bien te donc basala tu bakobongisa biso nzela surtout pont ndenge eza bongo na se kuna eloko ezalaka susu te eloko esimbango ezaka eloko mwa moke soki mbula ebeti pont oyo esili ekende susu te biso transport awa eza pasi surtout soki mbula ebeti kamino elekaka susu te kamino esukaka kuna batu biso kutona Kaluka po toleka ekoma batiki biso kuna obeti makolo trajet okota kuna tala awa tokoyebisa na bakonzi oyo bazali kosala misala ya pont batala pe po ya Sakombi oyo ya nzela cimetière ya kitambo po yango nde sungaka population nyonso bawutaka kote ya Kaluka babima na centre ville po boye penza pasi pe mawa ingata likambo ya pasi pe mawa na ndenge baartiste na biso bazali delese boye mutu akokipe bango azali te mingi basepelisa batu na tango na bango kasi leta eza kokipe bango te tango baza kokwea na likama lokola artiste comédien o boyebi mingi météo
azali kobela makasi ndenge bozali komona ye boye ça fait 2 mois akota ndako atambolaka lisusu te makolo ezali kosala ye malamu te boyoka ye mongo ndenge expliquer ata comédien moko te ata moto ya théâtre moko te apesinga infant na ye donc na nzambe kazosutenda basali na ye ata présence apamba ya présence ya moto pabika na présence kaka donc baprésence biso bata théâtre bazali bato nyonso baza bo amoni ke nga azala ndako tobwaka mpe bato ebele mabanga awa donc soki ozomona ntango oza na ndako ozala na vie ozotala nani oyo ozala naye nano ozala omona kangama mingi na papa Adolphe Muzitu na mama Chantal Muzitu mpo nayebaka pourkui nakangama eza kaka ye moko te tokendaki susu komona Eric Tuti artiste musicien ancien chanteur ya orchestre Quartier Latin aza kobela pe makasi ye pa kota ndako a expliquer boye na micro lingala facile ntango oza na succès bato bazolanda yo en bonne santé banini tout ça tonaka mai bazolanda yo na un moment donné succès ezalaka éternel te succès ezalaka te no eza na mwa temps moke bon badifficulté mpe ya vie mais soki omeki ozomwa difficulté moke obike baede yo bato bakolinga susu kosalisa yo te donc nayebi te soki il faut kaka ozalaka en bonne santé pour que bato balinga yo voilà santé na yo edefaillir bato mango makomotaluka ondeli omo ya pamba ya solo tozali kokosa te bongo artiste musicien oyo bozali komona Ambasi mwana samba ancien drummer ya bela azalaki réfugié à Brazzaville ye pa azali kobela makasi azali kosenga lisungi batu ya mitema malamu basunga bango boyoka ndenge expliquer azala na bela bakamale après nakendaki Brazza on a komaki tokomi barefoule bazongisi biso aza malade donc lisungi eza te aide eza te mpo batraitement oyo alors toza kolala mpe place ya mabe na commune mpe tokolala place ya mabe aide eza te yango na ye mpo baidenga na malade numéro ya telefone nanga 08 956 933 tala awa penza tokosenga na moto nyonso ya motema malamu a part bakonzi ya leta soki basungi bango ekozala malamu mais soki yo pe ndeko tutami makasi pona kosunga baartiste oyo surtout ba mécène na biso bosunga pe baartiste oyo po baza na besoin ya lisungi na bino pe nzambe na likolo akobosa na bino ata mokolo moko te eyokani Érosion ezo menacé na Kabadia Dingi na commune ya Mongafula mama moko na mwana na yeba ziki na kati ya ndaku na commune ya Kimba Ntseke sélection ya mercredi yango wana boyebi yango na 1974 ndenge Kinshasa eyindaka na bitumba ya Lina Foreman kasi bapaya ebelo bayaka bafandaka nde na Kabadia Ding oyo ezali sur route Matadi na commune ya Ngaliema lelo oyo bondimela ngai ke soki bokebi te Kabadia Ding eko disparaître na ville province ya Kinshasa po érosion ezo menacer yango na ndenge ya kosakana te bino moko botala ndenge esi buki bandaku villa 115 oyo esi ekei bandaku esili na érosion oyo na ndenge ya kosakana te nzoka nde babandaka deja kobongisa yango kotia bakanivo boye kasi tellement misala esilaka te esukaka na nzela ntango mvula ebeti ebuki bakanivo ekomi kokota na bandaku babiju oyo ya bandaku ya kitoko ezokende kaka boye oyo vraimen soki bakonti botelemi te keba Kabadia Ding elongwa na karte ya ville ya Kinshasa tala bakonzi ya ville ya Kinshasa boya nalu kotala likambo ya érosion oyo na Kabadia Ding boyebika oyo ndenge kenda ntango bandako ya kitoko eza awa soki botiki kaka boye ekozala malamu te na bamvula oyo ezobetaka mikolo oyo vraiment soki mvula elandani 2 ou 3 fois ya makasi milelo population miteme komi kobabila ata boyo bafandi nzinga ya Kabadia Ding oyo ezokipe te érosion ezoya na vitesse na ndenge ya kosakana te boyela tango awo eza nanu boyo o tolobaki te lingala facile elobi
bandeko awa na komini ya nsele na bibwa bandeko na ngai ya kokamwa ezali ke mama na bana bazalaki na ndaku esika moto ebimeli eyebani te bandeko na ngai mama asali makasi na motema ya bomama abimisi bana mibale tango aza kozonga mpona kobimisa mwana ya suka selo bandeko ndenge baexplike papa kulutu wakangi ndaku milinga moto eleki ebele mama akufi na mwana baziki makaku kutu bien pasi na motema ndeko na ngai awa population etondi boye boyoka ndenge baza koexplike mwana bebe azalaki na ndako mama azalaki libanda akoti bakende kosauve mwana ye semeki na ye nde akangeli ye ndako libanda biso toyebi eloko te toye po to intervenir ayesi biso babike te moto aza na ndako te botika oyo tokosenga kaka na population prudence ezalaka makasi na babuji na courant mpe na babiloko mosusu surtout ke moto oyo epai euteli eyebani te kasi tokosenga mpe na bandeko ya snel botalaka basinga na bino malamu mpo babiloko ya boye insida esika aza kobimela eyebani te lokola mpe courant ezalaki ntango mosusu eutaki na courant mokili mbanga ya ntaba na seconde moto apedre vi na ye constat ya nzela ya bokasa ndenge ebebi bondimela ngai arbitre moko apesi carton rouge na deux équipes indonésiennes après kotia 5 buts na camp na bango sélection ya jeudi yango wana kokamwa soki okomi na croisement bokasa commerce awa na komini ya Gombe pardon fo kolukela yango kombo botala bino moko modele nzela oyo ese bukani na ndenge ya defwa te batu ya makolo moye ya kolekeza te po akotia lokolo wapi ebongo mituka ekolekela nzela nini botala bino moko ndenge mai efandi na esika oyo eboti bavere ya kosakana te magorodo pe tondi wana na ndenge ya defwa te pardon bakonzi boluka kosala quelque chose po population ya kotoyo bazali kosufrir makasi kala mingi te awa bayat bauta kosala musala na batrater babongisi me basali musala sans toutefois bacha ba carnivore vele komiso mbule beti eliami donc to banda kosenga na bakonzi banda kala basala musala awa me bazo négliger avenue hôtel de ville eza 0 mètre awa parti oyo eza parti moko ekozala bosoto te mpo bakonzi batambolaka na kidiba bapaya batambolaka na kidiba bakoki kobwaka misu boye image ya mabeke mpo na mboka na biso tozosenga pena ata kosenga bolimbisa ata pardon baya mpo baluka moye basala mosala awa moya kocircule bien eza te tala awa tokoyebisa na bakonzi ya ville province ya Kinshasa batala mingi nzela oyo ya croisement des avenues bokasa na commerce po modele bebeli pardon bakonzi soki bosali quelque chose te en tout cas kotoyo toyebi te soki tolo bango na monoko nini po lizibo esalami ya magorodo bambisi na bangolo ese botami boye penza seke bien te yingata ndenge balobake tambola na mokili omona makambo noko ezali ya kotia ntembe te parce que oyo esalemaki na kati ya Indonésie na tango ya épreuve ya élimination ya ba meilleur club ya division na bango bokondima na bino te et pourtant ezali ya solo banoko boye bakokanga ke ba équipe ya football oyo PSIS Semarang PSS Steman bazali ko beta match yango ya quart de finale avec un pas d'idéologie
ndenge zalaki boye ezalaki ke oyo ekoganye kaka il faut etutana na équipe mosusu lokola bayeba ke équipe oyo ezozela kobeta na moko na bango ezali club moko ezali dirigé na bato ya mafia ya mboka na bango les deux équipes babulaki pe balingela yango bulu oyo nano ezala te bozwa ndenge centre ya Java na kati ya Yogyakarta il la plus peuplée ya Indonésie etondaki na bato banoko bato basutuka bamona kaka boye bagardien les deux équipes bazobeta beta batir nyonso oyo kokota na poto na bango kara c'est-à-dire que bazalaki na bango kosala effort wata moko te ya kokanga ba ballon kokamwa lokola bango mibale bazali kobanga ko rencontrer équipe wana ya bato ya mafia oyo ezalaka soki epoli kaka il faut babimisa grand mobulu babeta bato bapanza stade les deux équipes akumena bango kobanga équipe PSS Teman etia 3 bi contre yango moko na karai kaka score final ezalaki ya 3-2 ba deux derniers bitango etiamaki na joueur oyo comédie ndenge journal Jakarta Globe ekomaki pona yango président ya comité de discipline ya association indonésienne ya football PSSI na mokuse Inka Bajaitan aibisaki bandeko ya agence France Presse mercredi ke atako ba disqualifier ba équipe oyo mibale enquête ezali déjà na rai pona koluka koyeba ba acteur oyo basalaki mise en scène ya boye pona kobebisa match ya football pona kobangaka équipe mosusu ezaka diriger na bato ya mafia mokili makambo kokamwa dari Yogyakarta Gunanto Farhan melaporkan. Lancement ya ba travaux, ya réhabilitation, ya ba bureau, ya office de gestion du fret multimodal oyo ezomi bongo na immeuble Beautour Pondi Melangai Pont Bongolo et Komi Kokita sélection à vendredi Yangouan. Banoko boyeba pe bokanga ke après avoir kosala lancement ya ba travaux ya kotonga siège ya Ogefrem Katanga Kasai na kati ya Lubumbashi pe kobenda prix ya meilleur conseil de chargeurs le plus dynamique de l'Afrique pe ya Moyen-Orient avec un partenaire idéologie na Suisse na kati ya Genève likolo ya ba réalisation ya kitoko ya ndenge ndenge a impact visible oyo asalaka na pointe Ogefrem DG Anatole Kikwa l'homme de vision et de changement Tata Lopango Bakisala Lisusu vrai disciple ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange fils de la paix pour na point oyo atiaka na vision ya révolution de la modernité azalaki awana immeuble Beautour na commune à Gombe na Kini c'est le paradis à RDC jeudi 6 novembre 2014 na ba bureau ya Ogefrem oyo ezikaka na sanza ya septembre 2008 pour na signer pe ko sala lancement ya ba travaux ya kobongisa ba 36 bureaux oyo avec impact na idéologie boyeba ke misala oyo e ko sala na société groupe Kin Technique Construction GKTC mokolango tomonaki présence ya honorable James Mulengwa PCA ya Ogefrem honorable Pasi Zapamba monsieur Bernard Kabessa directeur ya cabinet ya ministre ya transport par voie de communication oyo ayaki ko représenter ministre naye awa bozozo tango signature ya protocole d'accord ezali ko salema simonango dirkaba ya ministre de transport asalaki cérémonie ya pose ya première pierre ya misala oyo et ko salema pendant 5 mois avec montant ya $676,000 américains fonds propres ya Ogefrem boyoka lokole iso loko tolingi na Ogefrem ezali ko aider président na idée na ye idée que j'ai toujours appelé idée salvatrice oyo ya révolution ya modernité yango wana lelo après Lubumbashi na mois d'août au misala ezopoussa na kitoko yango année où il fallait pas Ogefrem azanga bilan tozalaki d'abord ba locataire tolongé ba locataire tokomba ba propriétaire siko to commander ba propriétaire bailleur pour moi misolo wana ekota na kesi ya l'état ya Ogefrem pour Ogefrem pe azongsa oya ifazongsa pa l'état pour kola biso kende liboso noko décision pe détermination oyo déjà Ogefrem Anatole Kikwa Tata Lopango azana yango avec comité directeur na yenyon sur la pointe ya koti ya poids na révolution de la modernité vision chère na chef de l'état Joseph Kabila Kabange fils de la paix de façon que Ogefrem ekenda toujours liboso boyeba ke alata yango na loketo lokola ceinture noko na oyo ya boyepe oboyango noko
dimaka mpe baninga. Banda kolela po na pont oyo ya bongolo balobi bakonzi bazoyokela bango te po population ya kote oyo basufraka makasi na ntango ya mvula surtout mpe bamvula yango ebandi pont oyo ndenge modele na yango ekiteleli pardon milelo na milelo bamitunaka soki bamai nyonso eyaka kobwaka makaka awa mpe botala modele bamai eyaka na matiti mpe salite moyen ya koloba eza te pont oyo ekiti na se makasi mai ezolekana na pasi soki moyen ezali bazosenga ke basalela bango pont oyo ndenge basali pont ya mopono yango mpe ekoma kitoko mpo awa ekoma nde delige na periode ya mbula. Comparé pont oyo na pont ya mopono il faut babongisa pont oyo bongo basali to nyonso tusu elongwaka me tala bana bazotola bazokangamaka awa babongisa kaka otala pont oyo tolemi yango sek bafunani bakomprendre ezalaki ti na veni kuna koleka veni wa ntango mbula ebeti mai ti ya bajeni tolembi yango soki batombola yango te ezalaka mawa. Tala bakonzi esengeli kobatela bomoi ya bana mboka surtout bafutur cadre ya lobi oyo batangaka penepene ya pont oyo soki mvula ebeti bondimelanga ke ezalaka nango kaka bajournée férié po moye batanga ezalaka te mayo ezalaka awa somo po kote oyo nyonso ekomaka na yango nde ebale bosala quelque chose sino te awa wele mvimba. Lopango ya secrétariat général ya jeunesse ekoma nango parking epai wapi mituka elalaka journal télévisé alingala facile esali bino constat ya COP oyo esalemaka na mai ya makelele entre Selembao na Kanluka. Rubrique ya image du jour ezanga po nani yango azwa 0 sélection ya samedi yango wana. Ndenge kaka boza komona bakomi na mur ezali bongo secrétariat général ya ministère ya jeunesse awa na boulevard Sendwe pembeni kaka ya stade Tata Raphaël. Lopango oyo ezali ya l'état congolais kasi ya kokamwa ezali ke na kati ya lopango ngo mituka oyo bozali komona ezali ya baagent secrétariat général te ya ministère ya jeunesse kasi ezali nde mituka ya baprivé. Elingi koloba ke lopango oyo ya l'état ekoma na yango parking ya mituka eyaka kolala awa ekoti na butu na tongo mokolo nango aye abimisi yango kaka ndenge kaka ezalaka soki bafutaka mbongo par jour te donc na fin du mois il faut kolo mutuka afuta mwa loko yango tomituni mbongo ya parking ya lopango oyo ya l'état ekendaka wapi pe lisusu nani apesa autorisation ke lopango ya l'état ekoma esika ya mituka ya batu eyaka kolala awa. Dossier oyo a suivre kute kosa toza kotalela toza kozimile eyokani. Mai ya makelele oyo ekenda nsango yangoyo kamera elingala facile ekitaki awa pona kosala constat na mai oyo mingi ezalaka ya kokauka me soki bamvula ebeti esalaka ba dégâts fort boyeba ke population oyo eutaka ngambu ya Selembao baza na ba difficulté pona kokende Kanluka. Donc soki oza na mbongo ya ponte il faut kaka olekana na kati ya mai botala ndenge bana baza kosokola pe bana misusu balekisaka ta na bango awa na kosala bakala engangu lokola kobuka mabanga awa pe koto na mopanzi bajene oyo basalaka COP na bango ya zelo. Donc ba grand car yaka awa kosumba ba zelo pe bajene bachargeaka yango bazwi mwa eloko pe ba grand car ekena banda ofede babwaka mabanga kuna tina lelo tolembi awa kote ona Selembao na Kanluka tolinga mapo elekela biso awa po nyonso omona eza carrière awa po batu basepela tozo comprendre te nzele suki wana ekatisi te awa service yango to comprendre te carrière tozozela lokola bakosaki deja babwakaki mwa bakayas batiaki terase ezosenga
soki banani yango bazofrene yango esukaki kaka likolo kuna biso kote oyo tozolinga pont donc il faut toza na problème kaka ya pont po tozala en face directement tokatisaka mbala mo Selemba yo moko ozomona mpe babe ndenge ezala difficulté na biso eza kaka ya arrangement pont tala kaka yo moko ozomona système ya kokatisa bato mabaya soki mbula enoki komema bango na mokongo eza bien te bambisikate eza ebele bakonzi tozosenga bango kaka baavance mosala mpo so bakomi na niveau ya kaluka basalaka misala lentro eza mbala ebele okomona tanto batiki yango ndenge wana oyo eza la première fois te eza déjà deuxième fois yango tozosenga basala mpena rapidité mpo ebandaki na yalanga sikoyo tokomi na mbula en tout cas tozalaka lese te ya carrière mais soki mpena mbula ebandi omona mpena esalaka baérosion makambo ebelebele donc po leta mpena tele makambo neti soko matina likolo kuna omona bandaka bato ebindaki bamakambo ebelebele nyonso oyo eza kosalama awa ezali na yango kalai ngangu kalai tekiniki kasi population ya koto oyo basengi na bakonzi ke proje oyo basi babanda ya kosala nzela kobanda cimetière ya Kitambu eleki Kaluka etraverse mai ya Makelele tina avenue de la Libération na commune ya Selembao ekontinue mpo na nini ekatana yango nde bana ya Kaluka na oyo ya Selembao basengi proje oyo ekoba po ekosunga bango makasi bamela bamiliki na bakopo to pe na banini oyo noko na ngai bakosa sikoyo bozwa de yaya bien bapo ya tente na pointe avec miliki ya pembe bazoli ya mapa me miliki yango bazobenda yango nde na bapompe oyo batongolaka nango nzoto ebongo ya boye soki bakuti mwa kolokente na kati eke bato pe bakuti bango eske Journal rétro Lingala facile, il y a dimanche 9 novembre 2014 et comme on a souka, merci Nabino Ndenge Bozala qui est belé pour na kota la biso, merci Lissous pour na fidélité, paix, confiance, oyo Bozala Kanayango toujours na journal rétro en Lingala facile. Soki bo sepeli na yango bopesa. Merci na Benjamin da papa ya libande ya pembe, mwana ya Kitambo ya solo solo. Merci na De Chris Antoine Castino Las de la chorale. Merci na les caméramens expérimentés Miko Njoli. Merci na Gogo Yongolo. Merci na les doyens Nathan Siata. Lobby lundi 10 novembre 2014, Gilles Ngandola, mwana mungala ya solo solo, ya kozala awa, pour appeler sa bino information mususu, ngai na bino rendez-vous na semaine prochaine. Page rose, joyeux anniversaire na CV Basabana Lola, CV Basabana Lola, joyeux anniversaire Nayo. Les doyens Nathan Siata, na signata conducteur ya journal rétro. Nakei